Sulikibang TV. Suivez-nous sur YouTube TV. Mwane tata mwanda venila tukotele kukanda de banlongo tuena kintwari yengudi yeto ba mama ba ubakalanga bimpovila beto koma semeto tulombele kwa mama watutela mana beto bana bakutokubana kiambote faki ika okubikiano moko tavana ngudi yetu kiambote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela mama lendele kwa kufwana muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulweki vakikada kiantsuka tangu tutelemesanga tata nzambi waizivwanda kitwadi yebeto bana bandi minsumo kikuntia nthangu tsilulu twatambula kwa mfumo to Yesu Kristo vokwenda kakwenda kenda kutulombila nsadisi impeve ya nlongo ya kedika ilemba nintsatambula tuka le 12 septembre 1887 tata Simoniki Mbangu mwanda velela nzambi wakulumuka kuko bakongo bangu mumongo wa mbanza mbola nkamba dipikuluvo Yerusalemi dyampa tata mwanda velela yandi inzambi ya ndhete ye yantsuka kuntwalandi nzambi ya nkakankhato kunimandi mpe nzambi na kunlandela kwa nkhato yandi kaka eluvuvwa mulutu titomba yandi ukutuvana lo kabena bole ngatu batatu ko yandi kaka tulombele kwa sedeto tata mwanda velela watutela mana tukuvana kiambote faki
nzambezo bikatwa yimbila kunga myake mbomusanisi na nzambezo. Haleluya, 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 Bika twakubike no moko twavana tata nzambi kiambote munkumbwa se ye mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
Sedeto wanzambe to tata mwanda velela. Beto bana bakutokulombela bakafulu watu sikidikisa. Tusamba ensambu za mfumo wetu Yesu Kristo yezola kwanza biwa seditu ye untwadi ya mwanda velela bika kalanga yetu tuka kwa yelemvu seye mwane mwanda velela. Amen. Nakomba tata mwana pe tata molimo santo tolandaki mateye na biso mama pasteur nde azalaki na programme mateye ndenge atangelaki biso nzembo ya bayuda nyonso eza na kati na makambo wana oyo bapapa mibeko mpe misala. Lelo eza mbotama ya papa Kisolokele, papa Nkuluntu. Elingi oloba ete abotamaki na 0 heure. Oyo ezali ke biso ndenge toza kosepela esengo kuna na likolo kimia wana se po koya na bango na 1910 étoile emonanaki na likolo oyo ememaka bokonzi elakisaki likambo monene pamba te tobungisa eloko ndenge tobungisaka eloko na 1914 koya na ye moko papa Kimbangu apesaki kombo Kisolokele oyo tobungisaki emonani oyo eza kolasa ke toza en direct likolo eza ya kofungwama na barapport nyonso tozali kopesa tozalaki bato te bokasi ya tata Nzambe emonanaki na 1916 papa de Alungana botami ye moko tata Kimbangu apesaki kombo de Alungana Salomo kanisa nani yo moko kombo wana ya Salomo. David tata Nzambe alobi na ye kotonga ndako ya Nzambe kasi maboko na yo eza na makila mwana na yo Salomo de ya kotonga wana emonaka kuna bayuda yango emonani epa na biso Salomo dialungana na 1916 kokola na ye papa Kimbangu abandi mosala na 21
alobi na ye bandeko na yo bakobima me yo kobima te kotikala libela awa. Age nini azalaki nango 5 ans. Bandi ya mosala ya tata Kimbangu. Ta bandeko na yo babimi yo kotikala. Tala likambo oyo nkombo ndenge bango bayelaka kisolokele di alungana Salomo diangenda kuntima ndenge guerre ebandaki guerre mondiale 1914 eye kosala 1918 diangenda kuntima likambo wana emonanaki eke na motema na ye ye mpe atambusi lingomba eke mokili mobimba. Likambo ya tata Nzambe soki ezwi yo na motema elakisi ke ozali kotosa ozosalela yango Nzambe akotika yo te. Ye atambusi mokili likambo eke mokili mobimba. Elelo soki toza kosepela fete misala ya papa kisolokele asalaki na mokili. Kati na biso na lingomba volontaire ya liboso ezali ye. Me tozali ba volontaire ye azotala biso ndenge tondimi toya kosala misala ya kivolontaire oyo tondimilaki. Tozwaka mapamboli ntango tosalaka misala. Me azali tata ya mokili mobimba ya bato nyonso. Biso sikoyo toye tolakisa misala ezomonana ke lingomba mobimba toza ya kolemba. Kolemba wana eza kolakisa ete misala tozosala bikateli eleki mingi na motema mpe bato baza kobude. Nayebi na otunaka malgré toza na ndako ya Nzambe na kotunaka oyo baza kolemba oyo bazodute bikateli eleki mingi bazali mpe bazali te bazali biso mpe na kati awa tozali. Donc batata bamama bajene ijiki totelama mpona mosala oyo bapapa bapesaki biso. Biso toye tour na biso tondimaki ke mbotama ya papa kisolokele tondimi tozala bavolontaire tolandi ye toye. Mais en général na lingomba oyo bapesaka biso bikateli tosalelaka yango po soki bataki biso na Bible. Papa elebe de gombe so bozali boya oyo chapitre napesaki bino. Ngai nazanga pasteur te kasi toyoka Nzambe alobi nini bolimisa biso malgré lere ekei kasi eza nécessaire. Tomoni mpe bino boza koloba muke kaka tosimba likambo toke nango tozoyebi ke na mokili mobimba mpe lingomba ekei baza kolanda oyo eza koleka na nkamba na monde. Biso bandimi tondimaki na biso totonga lingomba ya tata Simon Kimbangu. Bacroyant tolobi mpona tata Kimbangu tozali bacroyant tondima totonga lingomba ya tata Molimo Santo. Wana nde tolanda Nzambe alobi nini na misala oyo tozosala. Soki toza kote wana mabe totika tolanda kaka programme ya tata Nzambe ndenge bazosengela biso. Nde tolanda tata pasteur atangela biso esika wana
toyeba soki toza ya kolemba soki mpe bikateleliki mingi tolanda nzambe alobi nini esika wana. Merci Tata Molimo Centre, mokonzi ya bule, mokonzi ya lingomba, nakopesa biso maloba. Papa apesaki biso chapitre oyo Esaïe chapitre 43 versets 22 à 26. Esaïe chapitre 43 versets 22 à 26. Yesaya mokapu ya tukumi na misatu nzela ya tukumi bale na mibale kino tukumi bale na motoba. Etangeli ezali boye na kombo tata mwana peli mosantu. Esaïe 43 22. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Kasi obiangaki ngai te, Yakobo. Olembaki na ngai, Israele. Oyeiseli ngai bana na mpate te mpona mbeka itumbami. Okumisi ngai na miboma na yo te. Natieli bino bojito na makabo te. Nalembisi bino mpona mpaka na malasi te. Oyeiseli ngai nkoko na elengi elongo na mosolo te. Otondisi ngai na mafuta na mbeka na yo te. Kasi opesi ngai bojito na masumu na yo. Olembisi ngai na mabe na yo. Ngai najali ye oyo akolimbisa masumu na yo mpona ngai moko, mpe na kobanja mabe na yo te. Kanisela ngai toloba na likambo, bimisa liloba na yo ete olongisama. Na kombo na tata na mwana peli mosantu. Tolandi etangeli na likambo oyo tata mokonzi ya bule, mokonzi ya lingomba asili kopesa biso. Likanisi moko oyo mokuse tokopesa pote tozali kowela ngonga. Yawe asambisi ekolo na ye. Toyoki mawa ya tata nzambe mpona batu na ye. Totangi yango na lingala. Oyo ye tata nzambe azali na yango mposa pona biso kosala. Azali komona yango te. Ndakisa bopikiliki tonguya makasi oyo ezalaki na biso na ntango tozali kotonga lingomba, na ntango tozali kotonga tempelo oyo ndakisa azali komona yango lisusu te. Kasi azali komona kaka mabe likolo na mabe kati na bato. Bolembu ekomi makasi. Maloba mabe kilikili katikati na biso to bisala sala. Yango wana efongoli nzela pe na mikili misusu bazali koloba na biso ete pe kolakisa biso misapi ete na bino pe. Kasi bino nde libota na Nzambe. Etamboli te oyo esaleli nini oyo ekomi katikati na bino. Toke kotanga na Ezekiel chapitre 36 verset 20. Ndakisa tango tosalaka mabe, tango tokotambulaka esepelisaka Nzambe te, me bato na mokili mpe basalaka biso remarque. Na bino pe bana papa, na bino pe bato na mibeki. Yango te Nzambe aza na mposa epai na biso. Yango wana tozali komona ete tata azali kotinda batei, azali kotinda basirculaire, azali kokotisa mayangani, réunion ya mardi, makambo ebele. Me kasi biso tokangi matoi, tolingi koyoka te, tolingi kobongama te. Nzambe asepeli bongo te.
toke kotanga na 2 Chroniques, chapitre 36, verset 15 à 16. Dans le 2 Chroniques, chapitre 36, verset 15 à 16. Ezaleli wana batata ba mama bana ya papa Simon Kimbangu. Tata Molimo Centre, papa Simon Kimbangu kiangani aboyi yango, alingi yango lisusu te, alingi komona yango te, alingi komona bokasi, souplesse, vitesse na esaleli na biso mpona kotonga Yerusalem, surtout na biso baye epesemeli nguya na 4e génération, pote batata na biso basalaki na tango na bango, sika boye tango na biso epesemeli biso Yerusalem, poto kotonga yango. Yango na bapesi biso Hébreu chapitre 3 verset 7 à 8. Ete tango bokoyoka mongongo na ye, boyelisa motema makasi te. Mongongo na ye to maloba na ye ezali nde lobiko epai na biso. Mais kasi soki tokokanga motema mpe tokozwa makanisi ebele ndenge tolandi na introduction na ye, ekosala na biso na litomba moko te. Esengeli na biso toyeba ete ntango nyonso ekosalaka biso mabe, ntango nyonso ekolembisa biso mosala, ntango nyonso eza kobebisa biso mosala na Tata Nzambe, tozali kozongisa nkolo Yesu na ekulusu, tozali kozongisa papa Simon Kimbangu na kati na boloko. Mpote bango banyokamaki bandimaki pote mosala oyo tofandi lelo, ndakisa lelo le 12 février, toyoki ba prouesse, l'exploit oyo papa isolokela asalaki mpo ete tokoma ndenge tokomi lelo. Yango wana batata bamama me na nsima tozali koloba bilaka ezali koumela, mpasi na biso ezali koumela, nzoka nde etamboli na biso ezali lolongomani te na lolenge Nzambe azali kolinga. Kedoko bwaka miso na Ézéchiel chapitre 20 verset 32. Ézéchiel chapitre 20 verset 32. Maye tozana ko mposa tokozwa yango te ezali koumela, pamba te tozali kotambola na lolenge oyo ye Nzambe azali kolinga te. Yango wana Tata Molimo Centre, papa Simon Kimbangu kiangani akati ndai ete akobikisa. Yango wana kolobaka ntango nyonso te likambo na Nzambe ekokweya na bolembo te kasi na bakasi, ekokweya kaka. Donc akobikisa biso bato na ye, ezali mpona kondima na biso te, ezali mpona esaleli na biso malamu te, kasi akobikisa biso mpona mawa na ye, mpona lokumu na nkombo na ye oyo ezali kobeba, pote na ntango ye andimaki komipesa nzoto mpe molimo mpo ete lingomba oyo etongama, azwaki conseil epai na biso te, atunaki biso te, kasi andimaki mpo ete asala oyo tozali komona ndenge ezali lelo. Yango wana ye mpe azwi mokano akobikisa baoyo ya ye mpona lokumu ya nkombo na ye, kasi mpona kondima na biso te. Tolinga te, Nzambe akobongisa, akosala likambo. Ézéchiel chapitre 36 verset 22. Soki totangi tokomona tokokende mosika te, parceke toza mibale ngonga eza kobengana. Tata Molimo Centre na telebi wana na nkomba Tata Mwana mpe. Na komo na Nzambe Tata Mwana, Tata Molimo Centre, batata bamama bandeko toyeba ete Nzambe alingi biso mingi, kobikisama na biso, bolamo na biso ezali d'abord bolingo ya Tata Nzambe, bolingo ya nkolo Yesu, bolingo ya Tata Molimo Centre alingi biso mingi. Fototia nano likambo wana liboso ke Tata Nzambe abipesa mbeka bosawa mpona bolamu na biso. Nzambe alingi biso mingi. Oyo nyonso ezali kopesama na biso ezali mpo ete biso tozwa esengo bolamu. Soki totali paradis terrestre Nzambe asalaki yango manso ye asalaki mpo ete moto azala na esengo. Na ntina na bolingo yango wana apesaki moto abaki batela mpe esalela yango, apesaki ye manso na ntina na bolingo
po tokenda mosika te tokokamata lelo tozali koloba likamata taki solokele. D'accord. Mais likambo esengeli biso toyeba yango. Nkolo Yesu atunaka motuna na papa Kimbangu. Atuni ye papa Kimbangu naza kopesa mosala me ozali kondimela yango te. Oka motuna na nkolo Yesu. Loposo nini oyo olati? Papa Kimbangu alobi loposo lindo. Bandeko na yo oyo nyonso to bazali na loposo yo olati. Est-ce que baza malamu? Est-ce que bazali malamu? Papa Kimbangu alobi te baza malamu te. Salisa bango. Tango papa Kimbangu ayoki ndenge wana amoni pasi ya moto mwindo kibombo esclavage akobi. Nous sommes à Botami en 1887, donc 2 ans après la conférence de Berlin. Et Mboula Wanape, Boombo Yaki Kosi la paix. Amoni et Belé à Baboula, oh, il y a plus de 400 ans, il y a l'esclavage, la colonisation, la film, la nani, est-ce que les gens va malade? Oh, il y a là, tu peux so habiter, va ça malade. Salisa Bango. Teya bango, bikisa bango, tambisa bango, kotisa bango na mboka ya elaka na basepela. Moni, kolo Yesu na tata ke mam bakangisi likambo po ete biso toyeba kosepela batata ba mama. Tozokisa nano makanisi kuna. Bakangisi likambo po ete biso toyeba kosepela. Eza bolingo. Eza bolingo. Yango na tata Simon Kimbangu abanaki mosala na kotala nano mpasi ayebaki amonaki mpasi oyo ekozala po ete biso tozwa oyo biso tozali na yango. Nasalaki petit calcul. Mondele azalaki kobeta papa Simon Kimbangu film, donc soki abeti boya azongisi boya akotanga kaka mbala film mbala moko, alors que c'est deux. Biso tolobaka 120 coups de fouet par jour. En réalité c'est 240 coups de fouet. Otangi yango par semaine il recevait combien de coups de fouet? Par mois, combien de coups de fouet? Par an, combien de coups de fouet? 30 ans. Si vous faites un petit calcul, ça vous fait 2 592 000 coups de fouet. Tala nan pasa bongo. Et mboka oyo ya biso ezali na superficie, il y a 2 345 000 coups de fouet. Donc au moins chaque kilomètre il y a mboka oyo coup de fouet. Ya papa Kimbangu oyo alobaki ete mwindo akokoma mondele, mondele akokoma mwindo, c'est-à-dire autant fixé par Dieu biso tokozwa bosomi tokobanda komisalela biso moko. Chaque kilomètre carré ya mboka oyo au moins coup de fouet ya papa Kimbangu. Tala pasa ndenge wana natina kaka na bolingo alobaki ete moto ndeko azali malamu te tika nasalisa ye. Bolingo ndenge wana bamama batata komipesa ndenge wana koma na Lubumbashi. Soko komi na Lubumbashi oke na prison à Kasobo. J'ai déjà été là plus d'une fois, mais il faut m'aider. On a mis au moins Kaso, il y a 1 mètre 20 sur 80 cm béton armé. Azolala à même le sol na béton. Na boto natanga malili makasi, natanga moi makasi. Il a supporté tout ça pour vous, pour moi. Au moins bolingo. Yangwana batata ba mama et nyonso biso nzambe asali nyonso kaka pona biso na bolingo. Biso tozali komona ete ndenge batangeli biso na chapitre. Papa apesi biso yangwana batangeli biso na papa Pasteur Kabemba. Bikateli vraiment bazotongisa te. Tout est fait pour ton bien. Nyonso ezali kosalema ezakaka mpona ntina na bolingo.
batangeli biso ndeko tomoni directeur général ya INPP pour prendre l'exemple. Aye awa lobi, effectivement il a raison. Tala INPP oyo papa Kisolokele a créé à Salikuna. INPP aujourd'hui, c'est parmi le modèle dans notre pays, il faut le dire. Mais papa directeur général, Banina INPP, savez-vous que papa Kisolokele, tant que dans la colonie scolaire de Boma, tant que dans la colonie scolaire de Boma, tant que nous sommes maman Kwakia de Suzanne, Azoye Sabiso, Alobi Ovi, Papa Kouloutou, Azala qui se passe l'équipe, à Kété qui na l'élite dans le cimetière, il y a encore qui disait, pour Bangomi Balé, il n'avait que 7 ans. Koko Kinze Monaye, Bakena qui kuna na Boma. Au comment on a ce qui passe l'équipe, l'autre collier Zalité, à Kété na cimetière encore Kinze. Azo kanisa ndenge bakenaka bango mibale kuna na parfois tango maman Suzanne Kwakia d'azo yebisa biso des larmes aux yeux, vous avez froid au dos. Okomona ko kamata ndika akamati ndika likolo na cimetière a teti yango ndika wana et parce que akamati ale yango ndika wana na mama ya ndika wana, ça constitue tout un repas et rentré. Dans la souffrance à Degewa. Dans la souffrance, il y a papa Diangena. Parfois, à ce lokota makayabo, mokwa makayaba, boîte yango na kati ya fulu, akeko lokota ngo lokola mboa. Allez yango. Tout ça par amour pour nous. Pour nous. Hein? Ndika repa na yewa, ateti yango. Azokanisa koko ake na passe ndenge bakabwana. Tout ça pour nous. Bolingo wana pour nous. Lelo INPP, lelo yo talaka ka ndenge bino bosali, talaka ka nyonso tout ça. Asala yango kaka pona biso. Donc ce que baza côté na biso to sala bikati temple oyo papa Diangena tuna kialo et kitaka na yango c'est nyonso Yerusalem na kemo na nyonso na tuna ki baba na baba mais osama yeye kemo na nyonso Yerusalem sekita na semeyo ezali na sala makolo mais atolo ki baso yata a pesinga j'ai eu la confirmation à Jérusalem le papa Diallo dans la lumière. Alors bien moi c'est vrai Yerusalem il y a un monde de tout ça là yango tout simple même ayelo ezali ya mokilité ezali ya nzambe tala nzambe akiti na nkembo na Yerusalem nyonso tout akiti nango na mokili kaka pona biso kaka pona bolamu na biso gratuitement apesi yango otali batata ba maman pour ne pas aller loin kaka na tina na bolingo mais tala pasi bango bamoni te papa Kimbango comme le Seigneur Jésus-Christ vendredi le roi moko ya soni ya pasi comme un prisonnier kuna na Lubumbashi passez à Lubumbashi vous faites le pèlerinage obimama na miso prisonnier mutu azokufa na ba chaîne prisonnier tout ça pour nous otali yango na bikateli ndenge biso toyeba volontaire na ndenge baninga ya chorale ya papa Kisolokele boye. Quand tu as quelque chose à donner, tu donnes de tout ton cœur parce que c'est pour ton bien, c'est pour ta bénédiction. Oh yo nyonso to bakiti seli biso batata balobaki bon to bimisa yango kaka bidon soki bo bimisa yango biso to kozwa nini malamu to tonga poto zwa mapamboli yango na pe balobi yango na texte batanya c'est pour votre bénédiction, c'est pour votre bien. Regarde tango batata baye ko sala 3 et baye ko sala 5 mois à
Papa Diangé na kunti malobi boy. Sokunga na zalaka na mbongo. Mbe na saleli papa qui soloke les fêtes. Parce que 1000 ans, 1000 générations ezali koya bolamu wana nyonso tu asili ko bongisa yango. Parce que Papa Diangé Nazala ko expliquer bisabi papa qui soloke le boza komono, il connaît le cosmos. Donc vous avez les systèmes solaires, hein, le Soleil, Mercure, Vénus, Terre, Jupiter, Uranus, tout ce que vous voulez, ma planète Wananyos, ça c'est seulement les systèmes solaires. Mais Kamate a des galaxies et des galaxies, des galaxies avec plusieurs systèmes. Alors oui, papa qui sont là, il connaît ça comme le fond de sa poche, connaît tout ça. Ndenge kanga na yebi ba courbir nyonso kukuta Kinshasa tiko ya nankam. C'est papa Diangé qui nous expliquait ça. Papa qui se loquait le bozomona, il connaît tout ça. Donc toutes les galaxies avec tous les systèmes du soleil. Alors bitango ya salaki awa 5 mois ya salaki awa ayebaki ki tozolongo na mokilo tozokene. Alors il a arrangé tout ça, l'alignement ya ba planète, tout ça parce que ça va faire 3 quarts. Il y a science, il y a technologie, donc développement bolamo ekoya na motomu na koya na mokili mayebino boko sala a bongisi yango en conformité avec le cosmos, à Tiangonyo surtout, à classer yango pendant 1000 générations, 1000 générations. Talandenge ya salé, à Zalaki Koli a indiqué à côté de la colonie scolaire de bombes. Mais il a tout arrangé, 1000 générations. À Saliango na millénaire, 3 quarts à science et technologie, à Saliango surtout, il vous le laisse, il s'en va. Mais ceux qui m'ont paye ça $10, paye ça $10, et paye ça $50, tu trouves que non. Le 17, le 16, je termine par là. Tant. Le 16 juin, oui. Je ne me trompe pas de date, le 16 juin. Papa Diangenda, papa Waya wa Montatuna, qui a dit papa, pas sur les alliés dans nzoto na yo, papa yo kwe kolongola yangote. O misandenge yo zali ko sali sa baton, mais papa pas sur yo kwe kolongola yangote. Papa Diangenda, moi na nanga papa Waya, na ibike bino bolinga kanga bing. Mais oye zali na nzoto na ngo zo mono, je ne suis pas malade, naza maladité. Mais oye zali charge. Batangeli biso na kata texte biblique. Il y a beaucoup de textes bibliques, si on vous donne, vous n'allez pas. Alobi, oye zali de charge, nazali ko mema nzoto na, oye zali charge, ya moto mwindo, je ne suis pas malade. Alors il faut longola nzoto parce que mondele azali na posa ya ko recoloniser l'homme noir. Yangwana biso Seigneur biso. C'était le 16, le 17, bah ça il va formater, le 18 il a traversé, il est parti et le 8 juillet a tiki nzoto. Banzoto na bango nyoso sacrifice tozali anankamba comme cadeau mbeka. Banana yemoko tata ki mangu mama mwilo ba papa bango misato banzoto ezali il y a sacrifice kaka pona bolamu na biso. Soko beta kali bakuna tina ya bikateli sengela ngo bolemis. Po tala nano bolingo ndengo et pour terminer. Maloba papa balobaki. Malamu lelo tuzali wapi tala mboka na biso tala bituma tala pasi. Mundele azalaka toujours na posa ko recoloniser biso toke ko bunda bitumba batika banzoto poka babundela biso bitumba ndenge biso tozali mokolo moko tala papa okomwana kovanda te na limbisi bino na limbisi papa aza ko limbisa biso kaka pona tina na nkombo na ye alata kombo papa Simon Kimbangu Kiangani en réalité papa Kimbangu azalaka mpe azali mpe ye akozala po ye moko alobaki nakobotama na 1918 nakobotama na 1951
oyo azalaki ye oyo azali kati na biso akosalela biso bolamu ndenge alobi yango 2025 tozali kokende makambo ya malamu makambo bolamu wana nyonso azosala kaka mpona bolingo bamama batata kaka mpona bolingo na ntina lokumu nkombo na ye esambwa te kaka na ntina na bolingo azotungisa biso te na ntina na bolingo mpona lokumu ya nkombo na ye malgré bacharge oyo nyonso ya masumu kanisa nano soki ozwa oyimayima me kanisa nano masumu oyo osalaka nani azwa komema mokuma wana pasi wana nyonso ezwa koya kaka epai na ye okomona kovanda ti ale grâce même ata bosala okenda bapeso etumbu ya 12 ans yaka kozongisa baninga mingi bazongia na kati ya lingomba kaka il a décrété une année de grâce kaka po azaka na mposa tobika malgré bipengweli na biso malgré bacharge nyonso to aza kolemisa kaka. Un jour tozalaki na molongani na nga tokendaki ndenge biso tosalaka masumu tosengi bolemisa epai ya papa papa likambo oyo biso tosalaki lemisa biso na yango tovandi te tolingi tosilisa masolo kaka na résidence tobi papa yo lemisi biso oka réponse papa lemisa ngai nasilisi mpe wana oka réponse papa alobi bana soki nalembisi bino te nazali komisalela mabe ngamo nazali komisalisa pasi ngai moko yango wana nalimbisi bino kaka nalimbisa kaka poso nalimbisi te nazali komisalela ngai moko pasi année de grâce et puis alobi tobani na zéro toujours kolimbisa lelo banda lelo tobani mbula oyo bikateli tobetela ngo mabako te on a expliqué ça vraiment tant eza moke tobetela ngo mabako te nzambe alingi biso mingi azosalela biso bolamu babongiseli biso bolamu amemi charge ya bipengweli na biso nyonso oyo nyonso to bazali kosenga na biso ezali kaka mpona bolamu na biso pour 1000 générations bankoko na bankoko bolamu wana nyonso to ezali kaka mpona bapamboli na biso mpona biso tobeta mabako te na kombo na tata mwana molimo mosantu. Merci papa pasteur bokena kovanda ngai mpe nazowelela lere na ngai ya ntsintsani tolandi oyo euti na bible lelo tomoni sini ya malamu oyo elakisi ke mbula ebeti bavolontaire ntango bayokaki ete tozala so na fete ya papa kisolokele te biso bavolontaire tokoya so na nkamba te esalaki bato pasi me lelo tozongisi yango ya mbala liboso tozongi depuis totelemaki yango tolobi ete lelo tolakisa mosala ke tozali ndenge tozali wana tozosala tozotonga Yerusalemi ndenge bapapa balobi biso tozokende me bino tour na bino botikala kotongela biso Yerusalemi oyo misala tosali te esalama papa mfuma longo papa liangenda kuntima alobaki na papa kurutu siko tolingi tobanda misala na kati na Lingombe coopérative papa sala misala wana abandaki yango me babebisa yango mosala wana bapapa balobaki likambo te oyo bakotikala tokotikala kosala yango bomoni biso tozotelemela makasi na papa Mbenza po misala nyonso bapapa batindi biso tozongela yango ozomona ndako ya Nzambe oyo tozali na 56 euti likolo ekiti ntango wana ekitaka
papa mfumalongo papa dangena bo mwana alobaki ke biso ndako ya nzambe ekouta likolo ekokita ekozala boye na boye. Ayebisaki bakamarade na ye azalaki na age ya 9 ans. Batémoignage ezali bato mosusu malgré bakufi me bamosusu mpe bazali bamonaka yango batataki mpwa. Elakisi ke likambo tozosala oyo tobungisa emonanaki na kobotama ya papa Kisolokele. Kombo wana eza ya Kikongo Kisolokele, elakisi ke oyo tobungisaka yango toza kozongela. Maloba ya papa mfumalongo papa dangenda kuntima tozongela place na biso ya liboso. Eske euta likolo totonga bie tosala nini? Atoni bandimi balobi totonga na maboko. Kala soki osali masumu na yo ozwi ngombe otumbi mbeka nzambe alimisi yo, meme otumbi mbeka nzambe alimisi yo, taba otumbi mbeka balimisi yo. Kasi yo mutu ozwaka mbongo moke 1000 francs 500 to nini mbongo moke meme kosomba te, ngombe kosomba te. Kasi tango zotia bongo na lingomba ozotonga owana nyonso masumu na yo eza kosila. Sikoyo papa Kurutu alakisi bokasi ezala na Kinshasa lelo mbula ebeti na Nkamba mpe mbula ebeti na date na juste chasse ebandaki na tongo biso mpe ntango tozalaki na libanda yango ebeti tosepelaki bayokeli bisolo ndenge tolobi na ntango ya fete likolo eza ya kofungwama. Barapport nyonso topesaka lelo tozwi réponse signe ya malamu. Omoni papa Mbenza défilé na mbula bino mpe bolandi ye nga mpe nasepelaki na yango tolobi yango toza koloke victoire nde yango wana. Lelo tolandi batémoignage ya papa Kisolokele mokonzi monene ya NPP ya ye alobi makambo biso mpe toyoki badiscours eleki makambo nyonso eleki tolanda matami na bango mpo tolonga. Tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo, amen. Ika twakubikeno moko twatonda lusiku lusu tutambuli kwa sedieto musola kwa se mwana tata mwana velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.